ba mesure au gouvernement ezwaki pour to protéger ba Congolais. Il faut petomi batela, tous appelés ba précaution. Il faut à tout moment appliquer ba mesure ya hygiène. Kosukola maboko très fréquemment. Soki omoni moto azo kosola ou bien ako éternuer ko pousse na pembe na yete. Il faut zala la distance moko ya plus de 1 mètre na mosika na ye. Soki pe yo okosoli pour na ko protéger baninga, il faut couvrir monoko na zolo na yo na mouchoir. Obwaki yango osukoli pe maboko. Biso ba Congolais, il faut tozala ekenge. Tolanda mateya oyo ba professionnel ya santé o ba komi kopesa biso pona to éviter bokono oyo ezwa biso.